Aux arana comédien moko a choqué makasi style comédien moko a choqué makasi tous un bateau moko te ebele nde ba choqué penza ebele on se fait le lot de soit nous même c'est beaucoup joué te to jouer na biso za musala na pesa ape ba mbote so pe to vandi un mo pe bosko za mbongo pe ya omela nsomaka basi to mais malamu moko po ngana ya bango ata maya pa mana ko tsana munanga te elo na komisa nzambe yango wana mibali ebele opina ba no fanda no wa benga pena meseti film a turo soka ne petona combien etiso benga na jouer te mona petit bengi bosco za prida na mutu boy ata bokuta ene pesa mbote meko pesa confiance te na casting na yo ko cha mutu oyo te mona so pena ko cha ete ye pesko zeli ba cha na ba film ya côté mususu po ya ke no jouer ayo ka mese ni groupe impact e tourner na bandal oh ba tourner mais c'est yo tourner abi ya mutu diriger za bosco aïe mutu diriger za bosco siko yo lobani po lobaki so ba pesi bosco yo jouer te siko mutu diriger il parce qu'il y a des critiques à bosco na eko ya fait de l'amour il fait de l'amour na yaka te ke le la membre effectif na kata groupe mais na yaki le la collaborateur ya président Duche Kapanga pona idake na moi scénario place na ko ça les films ya mokila lelo ou cartonna la porte sali ke admatami OK donc ça on fait les na ça qu'on fait l'été parce que tu connais que film oyo sur équipe poto retourne en haut donc quoi tous ensemble na faut na bénéficier na part nanga oui déjà qui yanga au bénéficier genre moi il connaît rien là nanga histoire na là nanga ya ligne ya scénario de la développer qui na mise en scène ça dit que bon et cartonné makasi papa président aye komata nikili tanga nikili akomi kuna d'abord cartonné na poto mais ngana ozela kaka tellement na zama pe mutamikiti ça les adonanga patienter kaka ya matimiki tanga matimiki papa et ça dit que retour ya malamu eyete donc retour ya malamu eyete na ebisa ke nabi et aux asous possibilité na zala na kati ya na zala téléphone toi en face te na ebisa ke en face en face tant to ba yeko ya na ndembe ya mama ya Etiki Mbokusu OK tant ma okufa to so na face na président par rapport et Simba Souté parce que tia yaki pe abenga ngate ni te to okutana na ko luka ka pa batuke azana kim mais aluka ngate ni te ngaba ko na bima ina ngatenten pour muta sala pe na muta liboso na sollicita ke zaka ve nani ve na so rock bodo OK mutu pe na pesa pe biso pe na valeur cacha bien pour rock bodo 50 nana $12,000 pour ces films wow nana ganga natanga gangi wana te aye koluka siko batu oyo bakomosenga siko mwa 2000 mwa 1500 eleka siko grand oya dobodo azalaki nango grand nini kilo onga pe na ndomonela ya mode siko tala ya mode ye sepelisa bandi kotravaille na place amatisa biso abamba biso na selo esala badépart na ye sepelisa esalamu par rapport à prix par rapport à prix ya mode siko oyebisa dana 2000 oyo opesa batu pour passer le film moko so pesinga modero non c'est le 4 films oh donc akabole on peut diviser par 4 500 même tamema mutaboma copie wana na kota c'est pesa mutali boso na longwa pe mutali boso apparemment ce qu'on a regret makasi ya vieux modero kulutu nao et puis Duche Kapanga na habite za masanayo kulutu nao et ba mo ba ba kulutu OK ba ba kulutu apparemment Romi qui ça babiloko peut-être tikalo on a moi passe na ba douleur état que chrétien to tikala na problème na mutu motema te nga nazala na justice ya mokilité na fundela batu nga funda batu kai pa nzambe so salinga mabe na pesio merci mais tant OK kana buki mabolongo na nga na binzambe yo mto sala ina ibana na mutu oyo yo pe mto sala ki kenga na sekana ye mais likambu oyo naza na place nga na okata note yo moko zo charge na nga oyo ko sala sala na kanjo fond na nga na ketika l'église
Qui motema te côté on a vu pena za na eloko ango qui motema moi kento mobo ya moli côté on a pena za radona pour nga déjà non le bas ce qui est vrai moi ni mabe mo za kati na biso ba congolais to linga vérité te na place mutalo bilanga vérité na changer na vérité comme ko yinisa nga mutu. Donc ce qui ça que ba départ ba kalunga balongwa banani ba gesho balongwa banani so se pelise là bongo se ya monde muto ça likolo na so ke likolo ta na yo kakali kam ke soki na manda ko futa no mbongo wana c'est grâce à Rock Bodo. Donc mon anke soko yena nzela moko vero ka leki on s'est retrouvé ma casse parce que article ba prendre bien Toto ya wana ba biso ke Bosco ya ka place mutala mutaleka ni boso sala ki di Cameroun za ki Rock Bodo. Donc yeba déjà que te c'est que Rock le quoi l'équipe bongo déjà a ça qui contrat moi 15000. Nga le quoi Bosco niveau na ngala Bodo ko za bongo te na ko banda bango ta na 9000 ba ki tinga ta na 5000. On comprend. C'est que ceux qui mutaleka ki wana ya Modesco ba no faut ba no penser déjà na ba 150. On comprend. Mais ce que yango tem te do tombola biso to kindaka to gadier pe lobby. Voilà. Moni mabe na biso yango wana biso ba artiste ya Congo soki lelo oyo tozo kufa pauvre parce que toye ba ko jomusa na biso na valeur te toye ba ko mitya na place na biso toza na talent toza na mayele mais c'est ce qui beaucoup sur ayebi film aujourd'hui un jour monstre film na ngam na développer ngo na Luchi Kapanga na Gesho Spawn na epa Alpha Bokoli ils avaient filmé ba Nigeria ba sala ils avaient un débat et tu me dis ayebi likambo yebi tabeta li solo wana ba vandi ba isi bango ke ba Nigeria ba l'équipe bino bango ba bi ke biso ba congolais toza plus fort que bino oh nini boy bo pesa film na bino biso beto pesa bino film mo sala bazu ba cédé batali ba etia lobi juste un peu d'amour ngana groupe impact to sala abenganga abenga duche beaucoup tant bo développer to vanda na to tala film ngo pa Alpha Bokole ici toujours papier na big to comment bobongisa ngo pe na bien na bilo musu bango barataka biso to bongisa ngo to bandi sala casting ngana bisi na bisi mais nani oza Duche Kapanga na bisi avec Junior le Saoul rôle oyo yemoko ava normal ti comme un monstre arbeta on pense que c'est vrai ngabe auto chaki ngani ngabe te Junior arbeta bazwa Junior to PCM film ba travail ngo bango ba bimisaka ke ba Nigeria ba travailler à 3 mois préparation 3 mois tournage donc ça na 6 mois. Les bateaux vont tourner dans un coffret quelque part. Si bah tant mieux sur ça na bango salama. Parce que biso to travail film to si ko comment samedi to sali casting dimanche to bani tournage mercredi jeudi vendredi samedi tournage ici lundi mardi mercredi to montage ici ma kamne so kangi film jeudi to ke na nini agence so ezara na ville wana. Il y a une agence qui a vu que mais c'est samedi à benga producteur à la bible boya pied produit sili to ça la producteur na gangi na tani ni obosali yango maintenant to soli pas même un mois abi pour le l'examen que artiste congolais baza plus fort ba tie image batali junior ndenga joie ba producteur ba gangi ba esi ba bisa ba eti boya mitema mabe boza vraiment mitema mabe. Pourquoi? Parce que bah niveau talent ils akati ba congolais mais qui monte mankento to linganité. Bosola peut bien na ba belle vue si là to solo na biso bien to solo bien na belle vie si la bisalo to solo bien nani xu pechanga to solo bien ba anniversaire nga pe ba sala nga ba vidéo to solo na biso bien mais à mon beta ta mo tout tant que ba ça na o balu va glisser na ba film na bango le kuta mabe na beta tout te na beta tout te non na kenda pa on est minene ka te minene te omoni obliki ça trop comment yaki obliki ça trop comment no yaki moi que no mona bango ezati te que ce qui yaki te to kuta na des fois kuta to zala ni moi tam so bokuta ina nzela yo pusani pe mena esa ni opesi monte tamsu yo kuteni pa na yo sali moté ça super bon là ayebi yo beta moye na miso bato ça lokola bongi yo bana ko se présenter siko iloko wana baza basala ngo moi pela ki ayebi yo pena bona pela ki na sepela la mama top na sepela mama top nzamba pambola kaye 5 na so Nicole Bakata 7e bagarre
Donc baza ba serre moko comme qui ça na bango ndezala bien. Omona. Les abattu soupe na beaucoup telle place mo boye tant yo zala ki na go pempa to bano diriger abanda yo sengo payroll. Mais lelo oyo atombwami okuta place mo boye ko abatu yini mtaza l'honneur wana oui pena boye nani ni susu. Pourquoi comme qui c'est ça et loko mo la tala nzoto Bosco. Ah nini. On comprend. Est-ce que yo loko ce que bank ça moko o kende boye tant sous porte après ça concile moto ko taka moto ba yebi yo wana moto aza na porte wana yebi ote pour na ko ya mande neti ser nani ndeko langa belle vie to sola de makamo boye nini me banda ko benga ya ta ba 30 appels ya mbate banda na ndo combiner na ba WhatsApp moi pina vie à répondre te Yasika avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misala ne Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, Barizi Bazar, monsieur le journaliste. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Vous êtes plus de 49 000 abonnés qui ne cessent jamais de nous suivre, qui nous appellent, qui nous soutiennent par vos messages, par vos commentaires. Alors, continuez toujours, car moi, je suis l'esclave de votre travail. Raison pour laquelle tout ça toujours boulot kitoko. Alors, Vérité plus une émission caractère socio-culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir l'un de comédiens. Il est parmi les grands parce que ça peut ma carrière n'a belé. Moi trop vraiment sur scène. Mais à l'époque, mon corps il a rappelé que YouTube est un succès. Parce que c'est Banana Takaza. Avant ma Top Vision, il y a, je crois déjà Top Vision P. Mais ils arrivent là, SCP, ils arrivent ensemble. Donc, il s'agit de Bosco Bumba. Avec lui, nous allons essayer de parler pourquoi Bunga, qu'est-ce qu'il y a, Nini les cas. Trop bête, apparemment, ma solo est belé.
naïe alors beaux appétits ils appellent ma fanatique naïe pour peut-être ma tout na kenna puis azala kaka et tout avec l'une des troubettes appelle ma sauver belé ya carrière ya parcours place à commune la place à Zokindi. Alors avant de présenter laissez-moi dire un grand merci à Maf qui est derrière la caméra et puis un grand merci à mon boss Yannick Chamba Godson, à tout seigneur, à tout honneur, mon patron. Et mille merci aussi à celui qu'on appelle Julien Mwanampotu et Gueto Kamazi depuis Montréal, mon papouche. Et merci infiniment à Monica Makambo File Disque, Shekina Vombi Kitoko Petaï, Gaël Fundu, Maman Bonheur, Christelle Lina, Madame Christelle Lina, gros bisous Nayo et merci pour tout. Et merci infiniment la famille Libota Nyonso, gros bisous Nabino de partout, au Boko Benanga, au Bozoko Melanga, merci Nabino. Et merci Namalik Arafat. Voilà, bonjour Président Bosco. Bonjour les célèbres journalistes. Bonne santé. Ouais, Pepe Nego. Ah, ça fait longtemps. Hein? Ouais, ma casse, on s'est ganaté. Vraiment. Bah, autant là, partout dans le monde, déjà première fois, où les exemple de télévision. Un mot gentil dans la sur merci beaucoup à nos fanatiques, surtout au Bolingaka chaîne Nabino, chaîne OEPS Abino, émission il y a bien, il y a qualité, il y a propre, puis il y a posé. Donc merci Nandenge Bondima aux abonnés à la chaîne Oyo. Donc au nom peut vous s'abonner vraiment. Place où vous avez un message Oyo et que vous avez un penza Oyo qui peut vous téami Isakaka Awa. Donc tout ça on a pour Nabino. Voilà, tout ça on a pour Nabino. Président Bosco, première fois les pas Nabiso. N'habite peut-être dans différentes émissions, les cas, mais pas Nabiso, ça peut être moins spécial. Tout cela, on a au Penza, mon épelé. Bête Nabiso dans le solo parcours, il y a Arango, il y a Théâtre Angolo Lingeboni. Merci beaucoup les célèbres journalistes Barizi. Bosco, Aza, moi, Napoyo, Abima, na groupe Lisboy Fondation. Okay. Donc, parcours, on a bandaka joué beaucoup plus dans l'école. Dans l'école, on s'intéressait beaucoup plus dans le théâtre. Donc, on a ceux qui, moi, jour, à fin de l'année, bengi bino wana pour préparer moi sketch na bino au salim menazala qui vraiment fanatique il y a groupe Salongo. Et à l'époque nous soyebi nous avons pina sur le groupe Salongo et bandi vous en encourager faut beaucoup bando kima bamba en place pour ça botali yango moni ba biloko boko mona retour na bino boko tatamsu na ndako na kobanga. Donc yako salama qui par rapport ya makampe na kutala nango na ka kozwa moi vision moko ya makambu ya art. Na mona na jouer na vi na ngajani fai na saluer place ça na mboka mundele na olota ngana jouer te mais na olota ke na zana na jani na tani na scène. OK. Siko elekela nga makasi tellement pe na ndako se planer makasi ba série on a chic shop le yé ndako se planer vraiment ya trop tant na moni bongo ngabi eloko na moni ngo boindeni un jour pe na ko sala rapé théâtre na lobaka bongo et au sala qui est après banini tant ko mata Brazzaville na sala voyage mon à Brazzaville en 2003 à 2002 to ke kota 2003 après pour na Brazzaville na ki kolanda annonce ya président la Nzo Maké ce phénomène est sobé na saluer place ça annoncé que a recruté acteur voilà Lisboy Fondation il faut moi mi sali 3 mois. OK. Et na s'est décidé qu'il y a pour intégrer groupe Rwanda. Voilà. Parce que parmi les comédiens, il y a qui comédien pendant ce qui s'en va. Et il y a eu Brazzaville, il y a Kinshasa, il y a eu 2003. 2003, il y a eu intégré le groupe Lisboy Fondation. Okay. Donc, il y a eu premier film de Lisboy Fondation, Ami et Ennemi, il y a joué docteur Abotsaka et Bakata Mbisi. Okay. Premier film, voilà. On a se rappelé le film d'un film Mango. Ami et Ennemi. Donc, mais tu sais pas Mickey, hein? C'est l'homme d'Akala. 2003, tu as bien calculé l'âge donc, tu as joué film après, deuxième film, tu as joué ça tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas, on a joué il y a Oxygène, il y a Yansimine, petit frère, il y a vis-à-vis. Il y a maman vis-à-vis, et tu tourneras film, tu as 6 sacs à monter. Parce que dans ça, moi, erreur, moi, pour à l'époque, le président Phénomène a été vraiment strict sur ma communauté de Moussala. Alors, il a vraiment bousobaté. Et il y a que ça, et puis, tableau, moko, fona sala, nazo déjeuner.
siko déjeuner wana esenge fo miliki ezala sukali ezala maki ezala donc déjeuner plutôt complet siko epa ya phénomène okoki koya te au déjeuner na miliki eza na chassé osomi miliki ya chassé to ya papier faut son bien za miliki osomi pina katikati ya chassé sukali to chassé sukali osomi pina bofo pina décoration ya scène faut ça na sala effort na nzela ya mama liki nanga Martine Zoloko femme noire aya pesanga moi quelque chose pour na makambo ya scène nanga parce que na somba pe ba miliki wala ba nini nyoso na chance que loko ebomanga na kata pièce ezaka lipa siko pona ke no sopa lipa ipak na somba lipa ya simanda ko mo lipa ala ba nini po ipak na luka na mona ate toto na ye na zipiki mapa ngba katika na chango na nini na to bandi senite phénomène à kota tala ka tali mu kokola lipa fundinga amoni mama ke fa lipa ipak te ça lipa simanda tanga ya bo fungo na mfinu kwa na fungo la ngobo ya tali ya bio grupo ya tata na to ya mama na yo mona da ba sa déjeuner na lipa bona kata ya sendanga ai longwana simba micro na simba micro la comme perchimène na place na tourner ba bomba tableau na nyonso donc type film ici la punition suspension apesa nga mena ya lié à tournage ozo ya lié à tournage 8h faut comment déjà bo benga l'oxygène donc to ndo kutana kana na salon nga lié à tournage parce que comme il se ko na za punition il faut na tambola na ba bisika nyonso ba de 15 et salam faut bo bengi chef aussi sur place baza ozui bango yo mtondo simba perche mais perche mais na za donc pose na punition donc type pièce qui na comme na fin au tourner te no yakaka katongo ti okolonga lié à tournage sur président longwe donc moi est-ce que batu nsuba panzani 22h 23h ozonginda donc na méritaka ko sala eloko wana po na kokisaki ba norme ya sanité mais lelo on bana lelo eza pasi po apesa ta 30 minutes na kati ya groupe wana directement kemba mako mofinga donc lokona na yebaka o naza pe lokoni na oluka yango wana nazalaka toujours na se ya makolo ya papa si eko sala ke président Sida José de Londres Sida Bilele ayekolongwa Lisboy tanga longwe Lisboy to yeko kenina ye groupe standard efongwami to andi travailler na standard na 2016 et 2006 2007 ti 2009 nzamba sali ngolu na nzela ya grand frère na mona mama kulutu nanga ayekukutanisa na producteur Etiki Mbukusu. En 2009 place Bosco kotaka monde nzonzini. OK. Donc to koma na 2011 tellement na koma kisokuna o komi soko chargé ya makameta scène. OK. Donc yo to diriger banzonzini tout ya eti. Donc na moment to komo to bano tourner 2 ou 4 fois. 4 films. Parce que ngam na koma ngam na diriger. On a un groupe côté on a équipé metteur en scène chef à répétition disciplinaire 3 charges si vous eko salma kena fiteo kutana président de Londres na film moko émotion histoire na ngape na koma na nini Kabi Delix to kutaine wana tango ya sko pièce faut les cas épisode à sika président tika ngape na déjà na ngana déjà to koma ka 16h so 18h faut pièce et les kana na raga abengi no matuni ngabiti ero yoza awa pièce koleka sika to koleka te na surprise na solo ne kuna ndemo akinya mon président tala boy par rapport à weza nzonzi na ozo mo mukie oui ça la ke président facha tant fâché vraiment la message na comité ça mal chance ba fâché la koka nga siko ko to ba fâché la o epe susu de l'autre epe susu siko na dombo ko nzamba changa na eba comité ça OK na mikiti ça na s'excuser na fuka makutu na miso bato nyonso na se papa na yebi ke na za na tort mais siko sope na mina tika awa o ezake muto osala nini azonga soto rediffuser na biso et poser problème te semaine prochaine to rolexa ya sika ayoki mais sidanda azalaka na ayoka na mo ba bud mo ba ni ndinga azalaka na ba ni nyonso to choisa quitté yeko sala ke na ye na moni ke na komi charge na kenda tina ndako na ye na solo na papa tala par rapport choisa téléphone ça na se concentrer na nous na nzonzing dena yeki kolongwa na groupe standard na se concentrer na nzonzing et au sala ke producteur moko biso na ba mayonnaise ba tante Linda defi amemi biso na abima biso Angola aleki biso nzela soyo akimi biso na la tato komi kuna esa ke to sola na président Duche Kapanga abisinga tete na bande ko lukayo par rapport que dans na posa vraiment na maele na yo to meka ko pesa mo eloko moko ya bien donc on a zaki pena on a groupe T na c'est que on a so maki to kutana
poto ya ba ndeni ya solo là na ko ya fait de l'amour et fait de l'amour na ya ka teke le la membre effectif na kata groupe mais na ya ki le la collaborateur ya président Duce Kapanga pona idake na moi scénario place na ko ça les films ya mokila lelo ou cartonnant la porte sali ke admatami kile OK film wana mokila lelo toko ça film wana papa et sili donc film est écrit par yo c'est écrit par nga ndenge to sola kana ye ke ndenge film ndenge na kena film oyo ndenge ko pesa kuna yo pour bénéficier na bani ndimaki ke na sala ngo sans eloko moko apesa nga mais ba invité ba bénéficier de na ça qu'on fait l'été parce que tu connais que film oyo sur équipe poto retourne ngo le quoi tous ensemble na fona bénéficier na par nga oui déjà qui yanga au bénéficier genre moi connaître nga la nga histoire na la nga ya ligne ya scénario de la développer qui na mise en scène ça dit que bon et cartonné makasi papa président aye komata mikili tanga ki mikili akomi kuna d'abord et cartonné la poto mais nga na ozela kaka tellement na zanga pe mikiti ça les adona nga patienter kaka ya matimiki tanga matimiki papa et ça dit que retour ya malamu et donc retour ya malamu et na ebisa ke nabi et aux asous possible était na zala na kati ya na zala on a téléphone toi en face te na ça qui en face okay. En face tant to ba yeko ya na ndembe ya maman ya Etiki Mbokusu OK tant ayo kufa to so na face na président par rapport et simbal souté parce que tia ya kipe abenga ngate ni te to kutana na ko luka ka pa batuke azana kini mais aluka ngate ni te ngaba ko na bimai na ngatentin na ngazoba na vandi temps na travailler mémoire na ngai na komi histoire na ngai pe film pe si ba sepeli bon on le bebo ça t'a déchargé bon wana bata wana makanisi penza ya nini ya ko donc il faut avoir confiance en dekona yo ngasko mabina ngani na trop confiance yango ndisko mimanga na mamo manini mais la confiance n'exclut pas le contrôle c'est ça yango wana siko to fanda contrôler ata ma matière là faut ça moi éveillé quoi donc c'est ça na zwa siko moi mayele bani na soto to fandi na meki ko tuna ye abisanga ka ke toko solo si la ti tant comme il n'a pas 22 heures pour de la sur histoire na surprise et comme il faut impossible pour na saline na zalaka toujours pele na yo pour na kokoma ba histoire parce que na moni na zo publier mayele oyo na za na retour té na zuna saline mais ko longwa wana les deux ko sala Aigle Royal groupe nanga moko tindenge na continuer OK Aigle Royal il ça va qui na nene et ça m'a qui en 2011 donc 2012. Ah d'accord. Mais la SCPI c'est apparemment pour banda pour comment pendant ta casa. Ouais, la SCPI ça la banda ko koma za kana nzela ya mesetienne parce que nana ta casa senganga pa iti. Et ça ça ngai ils na sermo to so na za na Hollande comme ni nana ta casa aolinga asala site mobo ya YouTube chaîne ya YouTube. Azana posa na yo kwa benga kinga avant abisinga ke ton chaîne nanga comme monétisé tant comme monétisé so chaîne nanga comme opérationnel na osalo simpo opesanga bosco akomelanga tant nana aye ko lancer et c'est ça aye ko sala nga appel mais ko solana nana place to bandaka odini à l'époque to zalaka na mais c'est zaka ngai na nani yamayo mayonnaise tituka après président Gesho spona ye batu msuba comme koya ya wana biso to ça dans film l'émotion côté c'est ça d'où vient la mort film l'émotion là qui d'où vient la mort et là qui n'a pas joueur ba choquer ba joueur ba belé ba joueur et ça maké ba président Gesho baye batu msuba ni koya wana mama kalunga ba via batu presque belé ba comme koya na sima ba comme koya na ndeni koko mapi ba film ba comme koya ba ba comme cha ba film na bango mais malgré tout ko cha ba film ndé ba ndo cha wana bato ba za équipe na so cha film penza senti que que histoire ils ka Gesho na Bosco na c'est ça donc histoire moko pendo na ndé on peut depuis jusqu'à la fin parce que ngala président Gesho za ki so ya cha film ngata na tourner film na ozela na no ezwa na tango une semaine
pour na côté ça ce qui nga na côté film et pendant la plus autant moi une semaine parce que il y a bien que ce Bosco côté film na Bosco histoire wana ba la vraiment branché seulement na carte histoire il faut na passer temps ndenge mo pena nga pena no penser c'est que tu avez bien pour travailler nga na e penza na mo concurrence mo boye ya musala non que ya keto oyo ba kombe nango lelo tio sama peke ba ya monde ba yaki koya na kati ya banini na SPL. Donc ton rôle ba boso pena ba na ba SPL ça ba boso pena za biso. OK. Biso pena to comment da senganga ko sengi pa meseti. C'est que beaucoup si to yeto bandi ko parce que ba ida savoir faire à boso. Ba bona da biloko boso sala kan sera ba CD ba émotion, ba les 7 péchés capitaux, ne cherchez pas les connaître, juste un peu d'amour, ba filmer on a nion surtout on tant on talango, abanek déjà ko penser na Bosco et tant que ça la film moko ça na grand frère nanga na Suisse Aimé Kunga mon ange film pela o marqué il sous dana makasi pour le babine que té garçon au fond na travail na ndé ayaka azunga to solo na ye papa to yokane to zoke na biso pena na ndenge moi bien quand pena moi 1500 tindi pe o tourner filmer moi 2000 pe donc 1500 senga ko senga 2000 a otina ti o sala ke vina biso ya mode pour muta sala pena muta liboso na sollicita ke zaka ve nani vina biso rock bodo mutu pena pesa pe biso pena valeur cacha bien pour rock bodo senga nana $12,000 pour ces films. Wow. Nana danga natanga dangi wana te aye oluka siko batu o ba ko mosenga siko moi 2000 moi 1500 et les cas siko grand oya de bodo saki nango grand nini kilo on appelle no monela ya mode siko ta ya mode ye c'est pelisa bandi ko travailler na place matisa biso abamba biso na selo et ça va dépendre c'est pelisa ça par rapport à prix par rapport à prix ya mode siko oya bisa dana 2000 euro pe sabatu pour passer le film moko so pesinga modéro non c'est le 4 films oh donc akabole on peut diviser par 4 500 même tamement mutaboma copier wana na kota c'est pesa mutali boso na longwa pe mutali boso so na tali na 500 non ça na ngoni 500 non ça nini pour le so 500 ba pesa no bon futa acteur 500 on futa acteur na 4 matériel na 4 caméraman na kati frais de régie na kati na nyonso tout wana nga na yotala ke na bi na koka penza na monta wana te na bisa nana c'est bon nga na osala film o yanga na zu film wana dépense na osala na betelo yango na tekeli yo na ko sala film ya flèche empoisonnée titre flèche empoisonnée ba to ba belé ba joana ba sœur Nicole Bakata ba joa ba 7e bagarre ba Flor Bangu ba Pierrot Ndombasi ba Bidi Bidi donc ba te belé ba joana kati ba papa Serge donc ba papa Lin ba te belé on zo film na sali ya ah muta ko mo zo film eza modéro ngana sa nana na bi yo zu charge ya ba film opération kana mutu moko théâtre. Est-ce que ça c'est que né mon débat tout ba d'accord article qui ba film nyo sote ba nozala et ba nozala aimer o te bokende bien ano benge noko na zo film flèche empoisonnée na biti na ko me film na nyo sote te na mela e extrait na pesa mon dia atala ça c'est bon na benga yo atindela ebisa na natakaza o izana bactéria makasite na kati film na article na ngeza na batu ba yebana te ezana batu monga si nana bisinga o film nini yo ngoti na film ezana batu ba yebana te boye ngabi batu ba yebana te na kati na bi Nicole Bakata na kati 7e bagarre za kati bidi na kati Kalunga na kati nani Pierrot Ndombasi papa Lin batu wana nyonso tu bazana kati wana tu wana ba yebana te mais c'est bon problème ezate oh il y a bien tatali film yo tanka ba combien tatanga bisko pourquoi pesi confiance pas na uzana ndi bande kono mutanda ko so film. Oui, c'est bon, problème, mais ça, tu as film. Mais on va quitter. Parce que nous avons un film à $500. Nous avons na SCP. À cette époque, et ça là, dans cadre moko qui monte maté, côté on a vu penas à ranelo quoi, qui monte ma moins quinto mobo. Ya mon côté on a penis à radona.
Pour moi déjà, non, c'est qui est vrai. Moi, je me dis que je Congolais, je la vérité. La place où la vérité a changé, la vérité comme je suis ce qu'on a besoin de vivre. Je pense que Barizi pe no moninga la mabe mo boye obenga pe no singa kete wa mabe place boye na ko s'excuser et prochainement au monde on sauter yo mo pour faire no a changer hein ndazala bongo mais si ko e pas battu so que au lobby li kamo boye pe esunga ye asaini amoni o mabe donc ce que ça que ba départ ba kalunga balongwa banani ba gesho balongwa banani so se pelise la bongo se ya monde. Ok. C'est un modèle. Donc, il faut tout le caca. Pour ngai, muto aza grand na zoake grand. Muto aza likolo na zoake likolo. Tant na yo kaka likam ke soki na manda ko futa no mbongo wana c'est grâce à Rock Bodo. Donc mon anke, soko yena nzela moko vero ka leki, on s'est retrouvé. Ma casse parce que autika ba prendre ça bien. Peut-être ya wana ba biso ke Bosco ya ka place mutala mutaleka ni boso sala ki kamone za ki Rock Bodo. Donc yeba déjà que te c'est que Rock le quoi l'équipe bongo déjà a ça qui contrat moi 15 000. Nga le quoi Bosco niveau na ngana Bodo ko za bongo te na ko banda bango na 9 000 ba ki na 5 000. On comprend. C'est que ceux qui mutaleka qui wana ya modeste ko ba no faut ba no penser déjà na ba 50. On comprend. Mais ce que yango tem te do tombola biso to kindaka to galier pe lobby. Voilà. Moni mabe na biso yango wana biso ba artiste ya Congo soki lelo oyo tozo kufa pauvre parce que toye ba ko jomusa na biso na valeur te toye ba ko mita na place na biso toza na talent toza na mayele mais c'est qui beaucoup sur ayebi film aujourd'hui un jour monstre film na ngam na développer ngo na Luchi Kapanga na Gesho Spawn na epa Alpha Bokole ils avaient filmé ba Nigeria ba sala ils avaient débat et qui beaucoup sur ayebi likango yebita betali solo wana ba vandi ba ici bango ke ba Nigeria ba l'équibino bango ba bike biso ba congolais toza plus fort que bino oh nini boy bo pesa film na bino biso beto pesa bino film mo sala bazu ba cédé batali ba etia lobi juste peu d'amour ngana groupe impact to sala abenganga abenga duche beaucoup tant bo développer to vanda na to tala film ngo pa Alpha Bokole ici toza papier na big to comment bongisa ngo pe na bien na bilo musu bango barataka biso to bongisa ngo to bando sala casting ngana bisi na bisi mais nani oza duche kapanga na bisi avec Junior le Saoul rôle oyo yemoko ava normal ti comme un monstre arbeta on pense que c'est vrai ngabe auto chaki ngani ngabe te Junior arbeta bazwa Junior to PCM film va travailler ngo bango ba bimisaka ke ba Nigeria ba travailler ka 3 mois préparation 3 mois tournage donc ça na 6 mois et bateau ba tourner ba coffrer quelque part ti ba tanga so musala bango esalama parce que biso to travailler film to si ko comment samedi to sali casting dimanche to bani tournage mercredi jeudi vendredi samedi tournage ici lundi mardi mercredi to montage ici makamne so kangi film jeudi to ke na nini agence ezara na ville wana il y a une agence mon avis to cheli mais c'est samedi a benga producteur ala bi boya pied produit sili to za ngo producteur na gangi na tanini obo saliango maintenant to soli pas même un mois abi pour le examiner que ba artiste congolais ba za plus fort ba tie image ba tali junior ndenga joie ba producteur ba gangi ba bisa ba eti bo mitema mabe vous avez vraiment mitema mabe. Pourquoi? Parce que bah niveau talent ils akatia ba congolais mais qui monte makento to linganité la place to chamisala na nzela. Donc c'est un peu c'est le que bon mabiso. Voilà, c'est un peu ça, et le Robon Mabiso. Vraiment, pour la petite histoire, il y a président Bosco, Boyo qui peut normalement lui ça va bien. Mais qu'est-ce qui fait que aux gens qui tombent au bon à part et c'est Pelissa, bande de belé, peu pas comédien, bah sali peu bah YouTube na bango, mais yo vous allez peine sur scène, vous avez trop moins, c'est dire quoi. Bazorangate, balukangate et on a ébarraté pour la ngamo na mona temps sous Kobanga parce que Babi Bosco a cerveau monteur a tout ya scénario parce que nous avons même histoire attaque makambo l'équipe a on a développé une histoire na le Barizi zoa otali pelobi oh
Donc on va dans la minute sur papier biqué à on développer histoire mon comme comme les kaka nanzela histoire pas on va sans boé. Ce que ba yebi savoir faire à Bosco. Pelo mususu banzela ou batu mususu ba kota côté mais pas donc moi mon lelo neto yo kaka que site na site ezana batu na bango. Alliance na bango ba sala. Ce que tamso na ba alliance on a Bosco azate. Moi pe ya benga ezate. Même tu sais comprendre na comprendre limbole la ngap comprendre si ko Bosco na domaine ya makambu mususu na yebi na nga place ba gina so poudre te na yebi na nga place ba gina sokola te na yebi na nga place oyo ba kenda kocha soki lo kasa na lo lemo te so clique wana za association bato ba sokolaka moi te ke mto sokola te ozate so za association bato ba poudre moi te ke mto ozana poudre te ozate mais ya bozala na ba master mes na banane bon to zalaka nan na ndenge pena ba ICPL c'est tout ba vrai master na o to zalaka penza eza pena ki master pena pire mais bato pena to sola bato pena na kati ba film Bosco ba chape moi ba bilongi pe sala ke bima eza ba mayonnaise ba zawana ba président Gesho Spawn nani ba président Duce balel parce que ngam na benga na ibisa eti ba benga Duce kapanga po ya ko jouer na film émotion ou ba jouer kana Dadi la reine ba jouer ka principal na film donc moi ba te belé to loso ba te belé to sola na bango parce que ya bien mona so to kuta na bango ba lo bakara Bosco na pensa ki na yo na benga ngapi na isa ki bitika déjà kuta na ba benga nga ba se belé ata deux ya mayo sala ngo nani président Gesho malgré toi autant benga ngadi na film ni moko na hotel ko sala mais yeku to reconnaître ka zoni sanga penza pa yaka parole loko ko na beta pe rôle pas bien na so pe moi citation nga to ça rappelle bien na mimi to ça rappelle bien na mimi Kabeya pour te jouer pe trop ba film eti moi c'est na mobile mimi Kabeya na tu peux ko jouer film ni moko ya mbongo na jouer qui criminel wana nani susu ser na ngai Nicole Bakata et pe hermo kwa benga kanga na biloko ne pe na zalaka mwenda mndambu nani susu na ko tanga ser na biso petite sœur na biso Donja et pe susu moi ba biloko na ye na ko mele moi ba film pe donc à part bango batu susu ezalaka ke Bosco na pensa ki na yo na pensa ki na yo dans le coup la pensa ki na nga mukolo a réalisé penser ne mukolo pe na osala c'est parce que cela bien que la manière mususu na sola très bien na compliqué pe mutute mais ça va très bien batu tout ba yebi so ko mutu hotel banda ko tu na compliqué te bon mutakati na sola bien na ça va bien na batu et comme ça ni kamba temps hein na ba na foxa na nature te na foxa pe mutute na talaka o na zanango na zwa te nzambe moi et pourquoi permettre boye mais ya malamu moko ezala kaka nzamba sala na ngolu ya comprendre qui est qui le ko na comprenant na foxa na ngate donc c'est un peu ça bosola pe bien na ba belle vue si là to sola na biso bien to sola bien na belle vie si la bisalo to sola bien nani Xu péchant to sola bien ba anniversaire na ngapi ba sala nga ba vidéo to sola na biso bien mais à mon beta ta mo tout tant que ba ça na o ba lu ka ba glisser na ba film na bango le kutama be na beta tout te beta tout te non na kenda pa on est minene ka terminé n'était minene te omoni omiki ça eza trop comment yaki omiki ça trop comment no yaki moi que no mona bango eza te que ce qui y a inquiété to kutana a des fois kutu to zala nini moi tam so bokuta ina nzela yo pusani pembe na esa ni opesi mote tam so yo kutani pa na yo pusani mote ça même super bon là ayebi yo beta mo yina miso bato asala ko la bongi yo bana ko se présenter siko iloko wana baza basala ngo moi pena ke yebi yo pena bona pena ke na sepela la mama top na sepela mama top nzamba pambola kaye c'est na so Nicole Bakata 7e bagarre donc baza ba ser moko komi kitsana bango ndezala bien omona les abatu msupi na bokuta ile place mo boye tango yo zalaki na groupe impact bano diriger abanda yo sengo pe rôle mais lelo oyo atombwami okuta ile place mo boye kwa batu
yini mtaza l'honneur wana oyebi na boye nani ni susu pourquoi pour qui c'est ça et là comment il attend nzoto Bosco nini on comprend est-ce que ya lo que bank sanga moko o kende boye tant susu porte après ça consigne muto ko kotaka muto bayebi yo wana muto aza na porte wana yebi ote pour no koyamba nde neti ser nani ndeko langa belle vie to sola de makamo boye nini me banda ko benga ya ta ba 30 appels à yamba te banda na ndo combiner na WhatsApp moi pina vie à répondre te moi yebi bureau na bureau na yebi na kenda kuna une fois mona to solo la to seka to benga na banda ko benga. Bah, peut-être le tournage et tout, je ne sais pas trop. Mais Bazara Bandeko na yo. Oui, Bazara Bandeko na nga na linga bango trop. Nga nazara lo mo kati na nga olinganga te nga na olingo kaka. Parce que c'est que la monzambe nga na tika okelata ata musapi moko te. Le quoi c'est que la monzambe na olingo kaka. Malamu mabe na moko tanga panzambe ke mabe na ngeganga. Na zongo solo ka bolamu. Apparemment, très rarement, blessé intérieurement, dans le monde, nazoka trop, mais nazalaka bien abattu. C'est tout. Mais c'est un endroit où zala prudent dans moto, zala prudent dans moto. Babanda ko bundi sanga ba boto la copa etiki mukusu. Mais critique na ngande comme tando zongi seti. Ala ba vanda bango nyoso tuna mettre lola de Bruxelles. Ba vanda bango le so abi film el bosse bi mi bali mi satu mettre lola de Bruxelles abi petit Oyo, à cerveau monteur, et tu as publié un moment na Facebook, le cerveau monteur du groupe Impact, c'est Bosco Bumba. Pour Bangumba, il est là, Bangumba, comme Nanda Osala. Nanda Osala. Talaka, Zoka, Velou, Moutoulo, Veloulé. Na, papa, la mission de Takala, base soit penda charge à scénario, Bangumba, non, dirigé groupe Impact. Mais bâti, quand on m'a beaucoup, il y a moi, petit, moi, mouké. Aïe, si quand le monde a super charge d'habiter, mais c'est un travail en aïe. Batia, on a monté mon malam. Oh, Batia, on a monté mon malam. T'as été à mon pesa, pour être à ça, à tout le monde, bango, bomoni ndengeni. M'habiter travail en aïe. Par exemple, dans le scénario, batala, premier papier, balongola, deuxième, nous la tali, ngaï, à l'ingénieur, nous tapons si tsaka. Tsaka la tali, ngaï, wana nani na campus, nani na moamba, wana, elle pas ngabeti. Atali ngaï. Asinga tsakala mtatunanga au travailler na kiyo de cet esprit mo raison continuer travailler et faire travailler sur na bika mutu atu motanga na ina natanga ina te lulabi de cet travail na parce que so bidi bida zalawana misho bozo zalawana omona donc mayelango bon na comprendre na ba tetam so za ba tumsu ba bangaka so acho penza na kata chaîne ni wana osala makambo etali scénario de gangisa batu na à l'époque donc oya botole susu ba marché na ye za mutu so ya komela kata mabona ka bosko sala kaka ponga na voyager trop major bisadi de yebi na bembe de fait pululu atuna Nico Shege yo ebisenga bosko za na Dubai ngana tali na Dubai yango ko tu place kité batu ba kitelaka na place ba matelaka ngana yebi na tuna Shege na c'est yaya boyoka ka ndenge ni tango kaka bobimisa batu mutu mabe to bobumbisa mutu boyoka ndenge ni parce que ngai le c'est na yebi na tika okangela mutu motema te kingandi to benga joie bien kingandi to benga joie bien to sala casting eti ba peso casting tam so mona 25 personnes 26 personnes mais film et c'est nango 26 personnes te on comprend mais on sala par tous les moyens histoire na ngai bimaka ke lengi pour mutu tout à côté benga kingandi abengi akoti benga kingandi abengi akoti ngaku na proposer pour batu mususu muto na oliane to melanete mais le ko yebi ka hasard artiste tout là déjà que à sala moni mo bien mais c'est tiens to so pe kingandi mais yanga yeza so baluki Bosco asa na voyage na kenda Chine na kenda Dubai na kenda Afrique du Sud on a vie réelle na commenté mais déjà pour un artiste na kenda de trop donner un passeport na tonda plein na ba visa va penser à bateau wakaka mutu boye nasana King Bosco no ya King il faut pena comme bon na fini comme pe ba là papier musuda ba dina ba film na koma pena ke nini kombo ya Major Bisalidi kombo ya Alpha Bokole kombo ya nani ya Joe nani te nani kombo nani
Je sais qu'il adore comme les films, mais moi, ça l'a raté. Moi, une boîte. Je crois que pas. Edo Kaoum. Edo Kaoum. Na comment puis les 3 films Edo Kaoum. Je sais qu'il a vu ça à 3 fois. Au monde. Mais na division l'équipe ça monté et ça l'a maté. Pourquoi? Parce que Timothée Mamabe où ils ont la carte nini. Il y a monde na biso. C'est quoi? Et là que comme ça ngai. Barési ngam na foot le ticket. Ngam na peso cachete. Ngam na celle le ko moroté. C'est que tant on a dans le cas que yo à la place wana. Après ça c'est ma ce qui m'tando produit c'est qui président de Coste d'Abana. Avec ça que Bosco le la Barési a été à Zata monalité la place de peso 150, notre peso 350, 200 à Barési, la peso. Après ça encore 150 nanga. Au père ngala peso et ça fait là o a ko pesa mutu mususu. C'est que Timothée Mamabelo que ça là qui est au monde en raté na moi milliard batu yango wana. Na évité aux arana comédien moko a choqué makasi style comédien moko a choqué makasi. Tous un bateau moko de ebelé de ba choqué penza. Ebelé. On se fait le lot de soit nous même c'est beaucoup joué. T'es toi joué na bifaisant musala. Na pesa ape ba mbote. So peut on vendre un mot pe bosko ça mbongo pe ya omela nsomaka. Mais malamu moko po ngana ya bango ata maya pa mana ko tsana munanga te. Elo na komisa nzambe yango wana. Mibali ebele. Opi na ba no fanda no wa benga pena meseti. Film a turo soka moi petona comiango et tiso benga na jouer te. Mon appétit a bengi bosko za président na mutuboy. Ata bokuta ene. Pese mbote meko pese confiance te na casting na yo ko cha mutu oyo te mona so pena ko cha ete ye pese ko zeli ba cha na ba film ya côté mususu po yake no jouer ayo ka bese ni groupe impact est tourné na bandal ba tourner mais c'est yo tourner abi ya mutu o diriger za Bosco aïe c'est mutu o diriger za Bosco c'est ko yo lo bani po lo baki so ba pesi Bosco yo jouer te c'est ko mutu o diriger parce qu'il y a des critiques à Bosco. Moi, je ne confiance pas Bosco et ça te. Quand on a déjà dit, on a apparemment dit qu'on a regret ma casse, il y a vieux mon bureau, et puis donc chez Kappa on habite à Zama Sanayo, et maman va t'avoir Kulutu. Ok. Maman va t'avoir Kulutu. Apparemment comme qui ça remis qui ça Babyloko peut-être si alors on a moins pas si na ba douleur. État que chrétien, to ti kana na problème na mutu mutemate. Nga nazala na justice ya mokilité na fundela batu. Nga funda batu kai pa nzambe. So salinga mabe na pesio merci. Mais tant OK kana buki mabolongo na nga na binzambe, yo mto sala ina ibana na mutu oyo. Yo pe mto sala ki kenga na sekana ye. Mais likambu oyo nazana place nga na okata note. Yo moko zo charge na nga. Oyo ko sala sala. Na kanjo fond na nga na ketika l'église. Et si sur la côté on a pesio mbote. Vraiment. Voilà, merci beaucoup Bosco. Tu remets une qui est lentement et sûrement vers la fin. Mais na bateau nous c'est peut-être le loba monio ba monaka bonga et que va apparaître. Ba fanatique ba roma epelé au ba oui pour benga de part et d'autre. T'es beau chez la vie sur Bosco tout ça besoin tout le monde aille te bi savoir faire na oui ça pas mon. Bazala toujours kaka na confiance ya acteur na bango pe na confiance à Bosco. Auto sala sala bino. Toza wana vraiment tozo préparer makambo bien na structure non toza lango sué fa mobimba donc toza vraiment l'artiste pe obilo molina mingi ba président Hervé tonton Hervé ba Pelesai président de Coste d'Abana président Zawenda toza vraiment moi ba te belé oyo na ba maman na biso 7e bagarre toza ne wana pe to balosa l'effort ya robeni sarabisa batu par-ci par-là ba ya ba quota pour to pesa bino les meilleurs. Donc tout ça on a ba oboza na posa ya Bosco a intervenir na ba film wana bino ne bosenga soki bino bosengi boromona nga si la benga na Abakouk ma fanatique si la vraiment les Abakouk la fanatique nyo surtout les Abakouk donc soki bo les Abakouk si là donc comment les Abakouk ya si là les Abakouk ya si là voilà donc soki bo solo na SB
na Rosala wana na pour intervenir boyebi travail à Bosco Et pas so Bellevue, epesaki famille Bota. tokoma epape ya Bellevue, famille Bota. Bellevue Kande famille Bota donc soki bosengi nga bino bosignale ye na koya akobenga nga so bino botie pression akobenga nga na koya na kojouer Dina na pe aza badina chou. badina chou nyonso tu so bosololi na ser na biso dinana donc bokomonanga mpe na kointervenir wana so bolingi mpe ke tokoma histoire bahistoire eza ebele tokokoma mpe wana dina na phrase ope na fo komela ke kuna. soki na osepelise makasi toza kuna projet ya nanani na ndeko nanga Chic Mukadi eza film moko Aki la vengeance oyo déjà il faut tokende totala basite na ye parce que basite ya kotourna okwa luki tosala eloko mo sous forme ya film mpenza donc yana abaki Aki la vengeance koyikoyo esengaki mwa zamba na mwa basite moko ya bien naotaki kosolola na mon papa que j'aime bien colonel David a permetaki ke totourne na ma campagne na bandako na ye donc tokotourne yango wana na bato bakonsome mpenza bafilme dinana namonake asala mpe biloko ya classe soki aye wana bafilme eza ebele ministre et gouverneur flèche empoisonnée ne cherchez pas l'inconnu Vexo 5 femme polyandre histoire eza ebele ya kokoma ya kosala donc soki baye topesa bomona biso tosala titre oyo ebalani na histoire donc titre eza libanda ya histoire donc c'est un peu ça soki baluki topesa bango oyo eza. Merci beaucoup Bosco tokomi na suka na yebi te numéro na yo et puis ba dédicace na yo et puis na mot de la fin pour la mokolo ya lelo. Merci beaucoup na kaisi mot de la fin te ya mokolo ya lelo kaka on a émission en fait. Merci beaucoup na ba fanatique mignon surtout au bolingaka chaîne na bino au bovandaki vraiment pour consommer biso de début jusqu'à la fin émission nzambe pambola bino toza wana ka toujours pour na bino donc so boza na posa na nga obenginga contacter nga na plus 243 90 15 31 492 plus 243 90 15 31 492 na Keimbango pour saluer mon papa que j'aime bien fondé Kabia ya Fede mutu moko bien na kati ba Suisse wana namoni président Carlos namoni Yakombe tata Mosa bana mutu moko bien na ke na Londres wana namoni Laetitia Ngolo mwana popia mokolo bela ba salamu na yo merci nazwaki nzambe apambola yo donc azongisa lisusu ya mingi na bosanité na mon président José de Londres Sida Bilele donc Igor des militaires, Ansiluzolo, Mike la Duchesse, président du Tchekapanga, Bino tout, Babiser, Nangambe Tapinga, Nabo Sanité, Fatou Miracle, Talakaka, tout ça ensemble. Banana, Bino Nyon, surtout pour la Domazé, Star, Ezalaki, monsieur, Wanobunga, Orgazi, donc Bino tout, président. Janify, Bilotou, Apo Firenze, le parfait de bonne odeur, et là, salam nayo, babi. Merci à Ndebo Yambeli Biso, Coco Ping Pong, Nakata Mboka Munele, bon séjour nayo, bon, ce qui séjour, ce qui a revendu la libella, bon en surtout, Zala, des criots, merci à Ndebo Yambi Papa Nayo, Namboka Munele, donc tous ensemble vraiment, na libino ya trop, na bosanité, Hans les rois, babi prêtre Moutayambanga, bien à Congo Brazzaville, merci Nazoya Lissousou, mon boss Hans les rois. Voilà. Merci beaucoup Bosco, tout est bien qui finit bien. Merci à tout le monde au bataille du début à la fin. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci à Francine Koufo et bon séjour à Kinshasa déjà. Bientôt là, Troza Anayo. Et Edwige Kapouikou, 3 fois star. Gros bisous à toi. Shekina Vumbi Kitoko Petayo, Gaël Fundo, Maman Bonheur. Gros bisous Nayo. Yahweh Mabanza, circuit appartient. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Yamba m'appelle, la rate Yamang et Osala bien. Et merci aussi à mon vieux Willy Claude Djama, Nakata Londres, Yannick Chamba Godson, Bossamboka, patron Bogos, famille Aigle, papa Chris, Motema, maman Joyce, Aigle toujours, papa Paul Fikipo, Motema, maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande, Christelle Lina, gros bisous à vous, madame Lina. Sinon, portez-vous bien et bonne suite de programme. Tonton Hervé, hein?
Voilà, on est occupé sur la pote, on a des gosses qui ont le roi va ping-pong. Portez-vous bien à suivre. Yassika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi ti na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye fimbo. Napesi awa. opiso tumu biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. ashanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi nanga o yesu yo e nabonteli oloye moyo e na yembeli omoba
nzambe na bomboye yo ndolimbisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nde biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa tulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo ya mosunyeza ya pamba ya molimo ya
likanda na lingomba nanga na libota nanga na boka Kongo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.